koya na mbongo yo za ndako van yo banda ku nyonso yo vana za banda ku bapesa ko tongela bato otonge so sisiali bosina contrat yo na ebisa ki mama lufu pardon yo na âge no zo créer kara ba base okoboko la bana obota tata wana te na âge na yo âge ya ménopause na âge na yo basentaka yo tala niveau ya mama mokolo bongo tolingi na biso te na bozoba na biso yeba nyota mama mokolo tolingi yo te tolingi yo te mama mokolo pena tolingi yo na bozoba na biso tolingi na biso te mama ata sonité merci Jean Viva ezaki enregistré là nous allons voir Satan ata sombi lipa parce que ata lutu alakisaka parce que lopango ngo na mikanda nini yaka na mikanda pesango nga janté tout monde yo monanu escroquerie ya bato mapango lopango konana bimisa ba vérité musute ya yo mto alukwa Satan na YouTube ezande yo Angelica na CD makambo te na esi bino ke so beti na beti migramba tolingi na biso yete mama mokolo âge ya ménopause vanda bokola bano obota tata karina obota bongo te. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai le makambe maman Nicole Malonga telemi wana bima hata sula milaite anabuaka na ngati maman Nicole Malonga makambia na kumakelo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses,
seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Sarato la TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, vous signez la Baxa. Vous avez 10, il y a équipe. Vous avez Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. Oh, bah, il y a une femme, un homme, il y a le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bayan so balingaka émission na bino vérité bokoto émission yango e bandi. Je dis bonjour na ba abonné na biso nyonso ya Sarato la balobi balandi ya Sarato la baye balingaka émission yo vérité bokoto bo aimer bo s'abonner bo partager déjà vidéo lelo ezero yinda appelé mu kendi système à côté les mains moi table babi système ka na moi table ronde to ko solo la par rapport à l'actualité, l'actualité qu'on a dans YouTube, tout le bel aïe on a réussi à la vraiment bien. Analyse na biso mukolo molelo. Na ozala ngai moko te mais na ozala bongo na janvier wata mokonzi oazali bongo babi mwana ya liboso pe ya suka ya Karine mokonzi ye moko to ozala na ye to so par rapport bana maman Charlotte a fait sa témoignage na YouTube et comment ngambu. Et comme problème na ba chroniqueuse na ba chroniqueur vraiment toko solango vraiment j'ai dit un grand merci na équipe technique na ngai oyo ko pesa bino image kitoko bongo na moni axe ingénieur axe derrière la caméra pour des livres c'est que Jonathan qui vous na CG ya moto balobi na bosanité Brinto de la jeune patron mona mokonzi azaka mokonzi Brinto de la mona mokonzi azaka mokonzi $1000 c'est quoi chez yo angaye babi invité na ngaso kota déjà. Janvier Wata, bonjour. Ouais, bonjour, Yangandeko. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, nous avons besoin de la circonstance, nous sommes dans poto, dans le monde entier, nous avons Janvier Wata, Mokonzi, Mouane, Yaba Mama, ça migra. Na peso bambote place aux gens wana yangai amba ça migra amba moi sinzambe yo senti pendeke yo moi na salongo ya solo solo mpona ba fanatique na pe ba na kichasa ba linganga trop ça migra. Samigra amba na peso moto place aux na bosanité ya uli mushene code ya mboka wana penda vie na ya kati na bosanité ya uli mushene na bosanité maman Brazil beaucoup maman sociale au sala kana ba circonstances nyonso na bosanité nègre et na biso penda place aux na bike aux na ngula zo kende par-ci par là na peso moto ba maman to bolinga ka janvier wata mokonzi ba mbote na bino bana membre ba chinois ba mama autorité au bolinga janvier wata janvier na bino yeyo totorina na bino yeyo ya tembe mokonzi totonani totorina ya tembe totorina kombo sika te ezalaka déjà wata totorina ya tembe ngana mona héritier wata timona Karine mokonzi la baronne la patronne madame YouTube ou apesa kelengi na YouTube au senti pendeke bato bazolia na kombo na ye au senti le mama Charlotte bongoli mai na vino bato bazi bambonga bona nene naye biso bato bazi bambonga bona nende onanga ya kosakana te ya kosomela bana bilamba ya kolesa bana soso ya kosomela bana loso mama olakisi mpenza ke wi osambelaka ya solo oza mpenza serviteur de Dieu mpenza yango wana ndenge ezalaka mama basi bokomba neki putu na lion mare na ngai ya kati ya alpha efutu mona yelo ya solo atonga toza na bino maître lourd olympique mandembo bino tout bato bolingaka nga maître Dadi Bigis Cédric Epanda garçon play na Allemagne janvier wata mokonzi yeyo mwana ya Karine mokonzi la baronne la patronne merci Janvier Wata j'ai dit un grand merci na maître avocat Hervé Kadieboué esprit libre ototombe otokoloba lelo eleka otokoloba lobby avocat de Barbas bambote na yo bisike zwami yo meilleur V Brinto de la jeune patron mwana mokonzi azaka mokonzi babi $1000 c'est quoi Marco si c'est Timanga, Chacha la Barbara Ndembe, Chacha Ndembe la Barbara, Bambote na yo, Babi Kalate,
Arobotama. Je dis un grand merci à sponsor Nabiso Azur, Babi, Papa, Balinga Rosala Kitoko. Kolinga Rosala Chokote, mais Zala Kitoko. Le posomoro est bien, ça là toujours Azir. Azir Yangonde, Makambu. Voilà, je dis un grand merci encore une fois à Junior Kayembe Wetu. Na Dejilembe depuis Matadi, wana Babi, wana vrai problème Kendi. Les amis de problème Kendi, na ole la bino mabe. Babi, balongoli problème Kendi na groupe. Pour organiser l'anniversaire. Ah! Et là, vous savez, vous avez bien. Dans la commune, vous avez déjà au salaire. Et ça, vraiment bien. J'avais été abonné Moussala. Ouais, Moussala, je suis au senti que les fanatiques vont continuer à moi 3. Au senti que le Bumbashi, na mon pina que mère n'a get une bonne place aux mon konza mapinga. Il y a na 4 mois le sac. Na vani suguna na Ituri. Ba besa so ba guerre na Ituri, mais na solo na ba na Ituri kitoko. Au senti que ba benga nga ba beau garçon. Ba toto Goma. Ba toto ya Goma ya Ituri. Bi j'avais tous bien. Tala biso bo ba na Ituri na pesi no ba mbote, ba na Belgique partout na mon j'avais wata mon konzi yo. Soda peuple. Soda peuple. Soda peuple. Soda peuple. Quand on est bien, on soda peuple. Je vais votre côté. Question d'actualité, Fabrice c'est le métier noir. Lyon, concert annulé. Il y a un temps que mon pensée sango. Moi par rapport à l'annulation, il y a concert, il y a Fabrice. Bon, et ça, la moi pas si tu as quand même sous Congolais na biso, ndeko na biso artiste, il y a beaucoup de monde parmi les artistes, bon ça moi vérité. À quel moi juste concert na mais bon concert on peut annuler ça soka pas story ngande, banzele fungwa pas lelo, ba disque beta mi moi trop surtout héritier wa tato torina bana poto bana posa ba consommer mi ange mi démon, depuis ba nga ba consommer ne fils que m sous Fabrice mais ba consommer pe d'endologie. Vraiment tu yebi kanza ba sala ba circonstances non so bon concert za ki annulé mais tout ça de cœur avec la PC ba moto place ça ba courage aka moi mbala bunda et ko simba ngota. Et ko simba le loto yoki deux danseuses balongwe et ba kimiye na yebité message na yoko za la nini par rapport ya orchestre Fabrice. Bon soki deux danseuses balongwe ba kimiye bon wana ezaka moi passe na motema pa bimise ba mbonga ba biye ba kile na bon ba pe ba te ba otala pe ba vie na ba ota pe ba famille na bango m susu koto na tsasa bando ko se retrouver plus te batala ka mboka ya kolo mboka ya Jésus Christ ce tala lelo na okosa yo te poto ana to kaka poto tsango oh merveille madame le bina moni ma patable ah siko so mona meke batambola tambola ba pe moi mukebe siko poto ya poto o mona meke oui na France o mona meke Europe Belgique tala ka lelo ba ota la vie na bango pe ba ota la pe ba carrière na bango ba ota la pe za motsoko mona kimi to kona na bango plus te m supelo mo pe le kaka na Kinshasa boyebité m supé na source na bango to yebité gauche à droite bon on souhaite bango ba bonne chance de bakimi baluka mikanda na bango ba vendre na bango à l'aise surtout bazaba si baluka mibali na bango ba bota ba bala ba félicitations pour te dire bakima pe ba soisi bakima ba normalement ya mama bakima ba fille belé bakima bo so bana na mike bakima ça problème batika ba sa vie na bango c'est tout ba félicitations na bino. Voilà merci Janvier Wata votre côté penza mambo moi ebele na linga peto le bel problème il y a les ketu azalaki moi na pe ya Karine Mokonzi mais les questions dans la poto mais pendant les questions comme poto tout mon état réaction mon côté ya Karine Mokonzi ni ko poster moi na ye ni ko souhaiter nezalaka bon séjour na Paris soyez les bienvenus ah ouais et l'autre côté c'est ni pété bon maman azalaka na faute te omoni maman azalaka toujours na faute te faute ya maman ebomba makaka maman azalaka maman les que tu y mon place aza tant que moi na ya Karine Mokonzi pour lelo azwa avion à s'atterrir na kati ya Paris Bruxelles déjà grâce à Karine pour yemta fula yemta PC makambo yemta sala les que tu quoi azala reconnaissance wana pe na vie azala moi bien tellement déjà boza mon attirement na maman boloba na rappel surtout ba que maman blocao ou bien que ceux qui a débloqué yo sani au bloquer sur tala ce que maman yo ka que moi na lobi na ebo yonde maman zota la réaction à moi et tant que moi na o vali na maboko ya maman akoni sur abimiso na miso ya bato mikiti ça kende trouver maman et aujourd'hui Karine aza monter mabete biso pe ba janvier to ora bana et to finga ime lelo na kina na makolo na fuka na senga pardon alimbisa te alimbisa meta le que chundo mozana pote le que la mutute reconnaissance na vie arabia le to mona ba héritier wa tato torine ya tembe puisque ya tembe to yo kaka le ba frontima we ranso di bobe mais lelo tanga bimisa disque na ye akenaki honoré papa na ye et ça pe ka ndenge mona ba le que chu kokota na ba mbriema te kokota na ba bêtise kokota na ba mbriema te ya ba citation te bato batinda rabino o batinda rapé biso na bino o boya mutu mobo o asala yo pozala kende luka e nebi ke Karine soki oke luka eleke Karine royambaye mais Karine na mit o etant que maman a osa non geste na te mwana ndefa banda fala kisana ke wana za maman
koyoka na baparole ya ndeko na biso leketu azotanga babola mwa Karine ebele mais soki lelo oyo Yvette aza lelo na top na YouTube c'est grâce à leketu parce que ye moto ayamba une émission na ye pour leketu et pour Yvette abimisa makambo ya Karine ndenge abimisa yango te koyebana c'est trop dit batu tunde tozo na sabino na YouTube biso nyonso eza ba Yvette Kalombo banenea baleketu biso nyonso tout anomona ba janvier ba René abire toyeba na pona Karine que moi impact mo resala que aime sur leketu yamba sou Yvette Kalombo aime ça cracher sur Karine yango PC sous moi base mais koyebana déjà bayeba babe ke wana camarade ya Karine Mokodi Karine Mutafulaye mais na actualité kozonga na actualité kasi na lobby on est dans lobby kozonga na actualité ça émission les questions moi na Karine quand on parle de les questions on voit Karine quand on parle de janvier on voit Karine ozomona les questions na yo pesa inde moi base to benga base eza base eza te que to akoma lokwa spécial lokwa Karine te moi base wana ndi o les questions yambaki ma propos abimisa ki yango MC Sali et MC Susu moi chemin na ekindi bien lelo foutre la moi na classe lelo zwanda kuna ya kuvanda lelo pe o mona meke a commis moi 50 et moi 20 et grâce à Karine wa cracher sur Karine maman na biso eza wengeti bat ba finga wera bazali bat ba finga jibe bazali c'est normal to pe sabino ka ba chance bo kende liboso to na posa muta souffrité wa état ya Yvette Kalombo batutu ba yebi aki na souffrance ada un état critique mobali te ndaku te Salomon numéro 0 en plus akoma ina ki mutema mabe mobu akoboma mutu akotiela pena mutu poison kwani aozwa te mso otala basara to la lelo bazo beta ba vie aota basara to la lelo bazo tambona ba mituka bazo futela bandaku na bango bazo vivre na stabilité na bana na ye na bani yesu ande ko envier trop plus en vouloir trop gagner au risque de perdre déjà ce qu'on nenga ki ndaki ce qu'on comment perdre vous monde mais ya wele ko kindi mais yango wala est-ce que entend ndenge ya ndenge peut-être normal na pesa moi exemple net ndenge nga na zaboye naza na chaîne nga batebele bayebi problème kendi journaliste ya Sarato la nandima mutu moya ko finga Sarato le pana nga ndenge leketu andimaki Yvette afinga Karine na chaîne na ye nazo ebiso eloko so boma bato en voulant trop gagner au risque de perdre izaluka balekechu tala gaffe nga liboso sala ya moi mon internet pe na église te na ba sens mo il faut tous ala non reconnaissant ozo mona na vie nde totambo il faut za reconnaissant so za reconnaissant na vie o kasani tamba opambola oboni balekechu loko komo boma bon plus ça kozwa plus au mona ba vie ya otala chaîne na ya zotala ye yango MC ekenda amota l'intérêt na ye na personne azota l'intérêt ya mutu mo boto ya sala ya PCNT là yango mona ke ba disque ya batembele mutu sala ba succès te na kisasa po nini bo babosa ni sous babosa na ngote obandi mama ko finga yosko ye na mutu afinga kaka mama aboti a cracher omone lokwa na ezala nango kabal eza kabal eza rapna bien fondé ba vanda pena ba tellement ah il va être na mobile te ozo souffrir deux abos succès internet ezala nini a souffrir te na yoke lo mo tangelo mo na bazaki c'est kabal pena ba basangani banene ya bazala leke tu azala yemoko azala aussi ser na biso susu nani yena ngotanga ko moita zande onanga mungu ya yolo kaka mena tanga ti bazalaka na famille bombi na protéger mais baka basala esala nga ma passe mais ye penza c'est ami to sako a pena ndeko na place ça basala na makara batal babite ya wala makambute wa fielunga kitoko ya métis bat bazo talo moi sa mundele taso bomonye be basa mendele batula ate mais yo zo tula tala bana na balina boutique babeda chou bana na badaida basura ya baobala ba millionnaire bazolinga bande parce que yo sikoza opembe ya boyi pembe penze ya mafuta ya boyi so batali yo bo métis siko so soit pour ani bon na vrai dire l'autre groupe ça okaka kwa déjà tambo na ba vie na nyo surtout aux 8 oluka ba politicien moka cha na ndaku te oyela ba bunku mes ka che kuna ndaku abengani yo obokenda na solution ko vanda kuna buku mes moko ka mboka zwaki yepi babengani oyi obomeli penye libalo kanise ke yo kota na kati ya ndaku wana me bazuyo kaka te yemtaboma libala penye mtaboma libala penye liye nani boma loba bande ko lingia bando swana na penye yo sana na penye par rapport kwa yo leki ya passer na biso pe te ndeko te zaka vie ya quartier ka nde to vandaka ata yo mwa wa berger junior ba yebi makambo na zo baso na kosi bana lingo na ba yebi aza ndeko na ete ezaka ba vie ya quartier nde to mona akaka nde to mona akaka parce tala eloko ya bongo ozwi pété oye lisusu fifi so azwa terrasse na sala restaurant bo obebiso boma ye kiti ezongi likolo ki motema mabe
oyeli su na babutu ozwi benji abi te wana za double sexe na kokate moi si kusu moi si de ezate moi ça peut na mbetu eloko te oye susu na ba musicien moko voisin ya uli musheni kutu yekuta boya yo oye susu kuna na pen victoire baboyi yo to kiti bovan siko tamba tali pena babité loko zo zoate wana fi oza pena ozanze na mpuka yondo ba créer la kai te faut ça la siko tanga toucher siko Karine et c'est loko ebimisi moi na libulu wana yombo mona meke Yvette Lelo moi stabilité ya muke monda te stabilité ya muke makasi te pas mutanda za stable na kati ya Kinshasa akoleka Karine azate tant ota stabilité ya ba journaliste nyonso ya Congo Karine aleka bango nyonso ba chroniqueuse ndako loko apoto climatiseur ndé climatiseur wana ndo mona demi paradis yona osenga pinanga mami nzamba pambola aya isusu nzambe na tondo vivre na poto ba vivaka toya pa muninga no talo ni biso tofana na immeuble toyebani te tobima ko akitia matimba pandeza la pesanga mungwa ezalaka te ngari ndo vana bongo nyonso ezalaka to pesanga tonga ezalaka te to sombaka nyonso tala mtasala langa via bongo ba shinga bana mama bozo nsina mama zo mukanda ya bu to se sunda watu to zala ma campagne gombe wa pizza mais mukanda ozo bana yango e koma njira baninga te mukanda ya representer ndeko na vie ya batu so basala ba 20 ans na poto bazo mukanda zati mukanda za procéder za mundele a rejoindre yango eloko nso to rejoindre yango après c'était oza batu so ba kenda pe sima bazui basita ba dona bazuiti et ya batu ba kenda liboso basita ba do ba luka mikanda ba ozo te batu mikanda ba liboso ba tonto juvénile ba ozo te Tracy Mbelenga kuta zola ngo avant tant komika mbamo papa mwana mukande za chance Timbela ko voilà merci na babone na biso tozoko ba vraiment na babi janvier wata mokonzi alobaka vraiment kitoko nazo luka ba sponsor émission na yi na lingi penza na manosala émission na lati polo na yo produit na yo na mesa na nga sima na nga page na yo benga ngati numéro za wana tokosolola na yo vraiment kitoko sala lokola bring to de la jeune patron babi mwana mokonzi azaka mokonzi babi $1000 c'est quoi chez yo mutombongo za muninga na yo te quoi neti maître avec Diebo esprit libre ototombe otokoloba lelo lenga otokoloba lobi avocat ya Barbas angaye babi toko bakana Janvier Wata de l'autre moni Yvette abengi ndeko moko ya mwasi atimbise Bible ndeko wana akofingaka bato na chaîne na ye namonaki abandaki na mama Charlotte est-ce que soki mama lobi na yo likambo etikali sinonime ekomi sinonime ya banda loba yango chaque jour yango nazo beza pasi pe mawa Samigra Amba mwasi nzambe eza pasi pe mawa omoni bédication toto yesa bien bédication monsieur uta na ndako apo dimi bana tanto yo mona pinaki na moni pinaki Yvette Kalombo en éducation mon côté ndenga zana en plus eloko esalanga pasi pe mawa tolongo la Bible na makambo yo vraiment Bible esani na makambo tolongo la Bible na makambo yo ya papa no alaka pasteur soko azape pasteur yo uti Junior Diazo merci pour la présence na ndaku oyo basalelaka nkolo oyo Bible esirkilaka boye papa telema na chere loka biso totelema azoteya lelo place na yo ekomi ya mafinga ozotie Bible ozobimisi moto afingaka bato na Bible te aya normal lokola biso nde toyaka awa mpo nga nafingaka motu te nga alobaka juste vérité omoni kokoma suka ne nde yango oyo omoni bato tu oyo bacrashap sur Bible vi na bango ezalaka boye ata so botali Yuri Kalenga yo nde bomoni babetaka eponi moto akata Bible omoni Bible eza eloko basimbaka te otaoza sentir avant de omoni ata zwi sentir bake akozalaka to omoni Bible bakata yango te eza lokola omona bamizima bamenga yango nini na bango kora soko mekika boto omonake bakolandela yo mona vraiment ntango moto aye na kora mai to bato momike bamizima balandelaka ye wana eza parole de Dieu Yvette so tozobomana tobomana biso na biso mai na basali na Nzambe te na Bible te oyo pendeke baparent pe te yaka soko yebi oloba yaka biso tozobeta tona bapreuve tangible mais bino bobeta makambo ya lokuta yango nde ozomona ezodimnaka bino yango mpe lelo naosepelaka na bato tuna ebisa bato nyonso tu oyo eza école de janvier mokonzi mutu nyonso eza journaliste elave nanga sankara dekuta asala yango koto ya bamusicien nga sikoyo na ye nango mpena na monde ya bajournal ya presse nasalaka intervention juste ya mare nanga Karine mokonzi la baronne ya bachinois ya bana mambo nga sikoyo nakanga wana koto kuna ya musique eza na ve nanga sankara dekuta koto oyo ezanga Janvier Wata mokonzi nga moko
ba photocopie mukana nanga non na pesi no ba carte électeur te ozo ça na musala mama il faut yo carte électeur pour nanu na fuli yote voilà la photocopie mukana oh batu baso bimisa ka bimisa ba il va bimisa libisa la YouTube bon occuper ngana occuper de vêtements génération nga mutu on ngati ah il va une génération na mona na c'est yeto le phase ngana na ivete likina na makamti na YouTube aleki ngana koyeba na ta par ka ndenge azaki bo mwasi ateka ka nzoto na YouTube na ndenge ya visibilité bonga mutu okanga na photo okanga na te o kapa nzoto ateka ngo kuna simba te ochonga ateka ngo mezo azoteka makate bazoteke me basomba to mona kuna te la mama azebisa la mama oh la mama lingela nga beda shu mama na nzambe mamwe baby la mama lingela beda shu la mama lingela ya beda shu zamba nga yoza fait tout là oza fait tout là ezande biso mibali ndeto ya kamda janvier ezande lokela na petona benga yo mwasi omotinda basa commissionnaire cop et oza fonzele se ko oza tosir na yo vraiment kende na rotana romona beda shu soko vandi so bino ba bozwat fille à talent moi jiku na ta 5 $ bimi sonte ko vandi gomela ji omona beda shu ta tito zo ngapo ka ta na restaurant akoleka soko oza kitoko soko attiré akobenga yo ko molinga ba betelo nde abeda shu mama nanga mama nani lina mwana konera nani nzambe nanga mwana na kitoko fia na métisse bien kitoko na biso ndega nani ya ya pembe ya sukola nonu na jacuzzi mambana na e simba ya sukola na jacuzzi ota siko tala siko fia bongo yebi ba biloko ni ya sukola na ma ya pompe lo ya biso te yeso ba tema ya pompe na zara ba cha ngo ba biloko na kati yeso sukola na kikoso ya ngana modelo mokoka yo sukola pinoso chabu me ya kota na jacuzzi atepna ku avandi pino wa senti mousse na ba mousse avandi ka bokru o senti nyonso tout et se dégager après bitanga obima déjà azo dégager de ya parfait yo ngana oka o tia de stick o mabe o 500 o mélange o mabe on a parfait fixé ya za na solonete fixe o déjà ben de chaque kufa abe de chaque ngalinga mutu ana kichasa yote na nenga ba chroniqueuse yote yo lukaka ba kulunaire yo lukaka alukaka ba kulunaire alukaka ba judoka alukaka ba boulanger yo za la catégorie na nzambe sa bomisela yo ba mission bo bafanda na bo mabala ba benga na right o za la catégorie na yo o ba tutu ba yebi ya uli mushedi pardon di bisango peksango lingana ba te maman boisi beaucoup maman soso sala ba circonstance nyonso ma Belgique mais la Sylvie Mon TV ba chinois on a oté ya kaka tala la kati oté ozo kufa ba chinois bana membre est-ce que bana membre na ba chinois question na tuna on déjà membre na liboso et loko nini o ba salela yo pour kufa kala ba komona bango soit Karine Mokonzelo nini asira yo epana yo pour le belaka trop bon ilo esala nga boye MC na le belaka Karine trop pour visibilité nanga d'abord image nanga ti oluka nga pour bike na sala na Karine ki star wa komisanga na koma célèbre le MC na vanda boye WhatsApp nanga Facebook na zanga $50 te akomisanga na sala na nga électricien mais le na koma attaquer des points de base sur na vandi bo ba yukanga o senti leader d'opinion muta komisanga suko Karine ce qu'on attend la pona zala ingra na koza ingate ce qu'on attend la suko bolamu ni na ko futa Karine kwa mbongo na opesa ete il faut kana sanzo la raille il faut kana côté la raille kwa komisanga mutu ndena banda ko penser que ne fona za star son abeti balité les besoins za za star mais là comme star en micro et attaquer des points et des bases il n'a pas de son métier Karim ta komisanga suko lelo boy yondo mona ke na gangi la raille mbongo a opesa ngate bona osenga ete bato ba koyedenga piste ezaka ba chinois bana ba fanatique na ye ba otara ke tellement balinga ke trop so ba tiepe j'avais mon maboko et vous avez moi bien il peu nalinga bango chinois normalement faut bien il faut j'avais maboko ça la bien bango peut pas soutenir biso na ba j'aime na bango peut batala biso MC de partage rapé boye ça la moi bien et ça ce que moi grandeur nanga ezo yeba nsanga pe souplice
yango mpe nalinga bango Hermondi ezalaka motu to aza na bafanatique na ye nde omona bawera nso yokanti bafanatique na wera apesa bango mbo mais déjà to baolanda wera na baconcert baoneni baobaccéder implice bafuta mpe tan bazopartage c'est-à-dire bopartage bolike boaime na ndenge ya mabe te yo nazala reconnaissant mais ce que mauvais souvenir na ngai yaka plus kaka ko nde natambolaka mabe ndenge na ngai atrahi kari nde ya Miriam akosanga ya Miriam ka ya bastar ndinga kosanga tindanga na finga mama Charlotte tinde na finga ka mama Charlotte lokana bando salanga passe na motema na ndo tambola na fakdo mobo na motema na ndo tambola na ikulusu mobo na ndo ba anzambe na ngai oko salanga bola mote mama na limbisa ngai nzoka ndi mama na limbisa nga kala apisi lelo siko na komi siko konanga na koma penda souffler na koma penda libre na koma à l'aise pour ani oh non sauter penda koma penda libre na za su na ikulusu te na su na fardo monte pas ma Charlotte limbisa nga jour ya anniversaire na ye Talasco jour muto aza bébé jour aza bébé taka bébé botami ezalo ka ndeto ba Noël ndeto ba Noël to fêter mbotama ya Jésus Christ nesko ezaki mbotama na ye alimbisinga siko yenga pina mona mnake nzamba aboni yondo moninga na kotela kare yango na yo okotelaka ye vraiment te opesi ba raison ba argument nous a vraiment clair c'est-à-dire ba sinon bo soutenir janvier bozala wana po janvier zo bundela bino ana Kinshasa par mozaka yo moko te nese bango seul contre tous c'est moi l'attaquant des points de base nese ba masana omoni charge beaucoup kangote mais Junior Diaz open na point bon Junior Diaz ça na mais Junior Diaz na point ye mta tindika yo te ya za na église au milieu du village to ça la émission normale ya rana mara mwana basaka bolingo bazali bon basa église au milieu du village bango soki mutu to ya aroyamba mutinyo surtout mais ngana bisa ba masana nga bandeko nga o bando soutenir Karim bazo formation accélérée te ngazo formation accélérée nga vana na Karim na landa ndako moko na yebi ke so mundu ke beti ko to tato kimela boule so na yebi ke so ko tana to indi si to yebu yondo mona ke na bisa Karim na mama ko kipe ko to bango te facile lala yo kipe ba qui peut venir star na yo ba collègue no ba Jibem Piana ba Ransol ba Kofolo Mide ba Fali Poupa ba faire rigole on a été comme ça Kakarina niveau ba JB Azastar bien sûr mais na ba niveau ba ba star ba ngonyo bon ba ko leke msu na capacité msu ya parcours ya vie ya parcours ya ba carrière ba ni mais il pas Azastar za parmi ba star lelo surtout tala na Congo Karina Azastar voilà janvier elo oni nezoleka entre Moura na Karim parce que Moura zo attaquer maman Charlotte trop na ba témoignage na ye omoni ba Moura wana na ndia mabete soka ko finga maman ba Karim no finga Karim et concerné kai na makamba lokuta zo lobezo concerné kai Karim ti avana ye na Kinshasa teke na pota ibine Moura te ya solo wana ayebi Moura te ayebi Carmel Odia te Emsu Carmel Odia yebi ka ke film ko zalaka ndumba na la zamba bande ko lala ina ba mise ba deuxième mise ya orchestre ya maison mère bande ko lala ina bande ko no mwasi ya ya Chine kalate ko sale bon te bande ko lala ina maison mère ozomona mutakale sambu omona ke deuxième équipe ya maison mère bande ko lala place bande ko teka nzoto na ekuna Karina tikala oyeba ete ozi lora malika Karina tikala pe ko yeba ete ti akota boya zonga bo Karina tikala ko kipe bango te bango omoni ba chaîne YouTube na mo ba sela ngonde Karina ba vi na bango lelo o bazo futela bana ba ba classe o bazo lesa bandeko na bango o bazo futela bana ba mi nerveux na kombo wa Karine lelo to longola na kombo wa Karine na Moura vanda penza boy abando lobela ki pede na ye ubi alobela ka via mama na ndi asala kinduma na lemba na ba cheche kuna abimana bana mike ba buchu abando lobela atala soki akotalama avandi pena ju sous concentration et sous analyse yak na pesa ka ta 5 minutes ya ye soka obeta ta dika o moni batala mawana po ba lobela kombo wa Karine pa Karine azali kolo tongo lobela yo bato balinga batala lobela Karine nini yona yebisa bona opesa ba devoir Carmel Odesco beta histoire ya vie na yo ndenge M Isaac abande ko simbiso micro po ba kabelo des t-shirts au fibi micro Isaac Parker ndeko nanga mondo tapoto ando fibi seka micro po biso pesa ka mo des t-shirts po ya linga biningo lata vie na yango na loka shuku na benga yutu inconsciente ya mwasi ami yeba te place akendaka na place azongaka ye ka te nde atelemi na ka ye moko lokashi eloko te wana mutu boma munde pu nga kutu nde kutu na pesi ye grâce lelo ha boma munde pu ande boma ye pena boma munde pu ye ti lelo mibali bazobima neke ba boma aka munda yo ti mukolo ba opelisa munde pu ani o sanza ye so mona msola la mwasi na kwiti olepi na mwasi mona kwiti yeba kete pena na tongo sutu to na bimende na ye yesu kaza lolengo bon miegese hotel pena surtout ki bina na tongo bi sambe na nga ona lala na nani nzambe na ngai c'est make up na make up
c'est plein de chinois. Des bails sur la Niovi, bails sur Chaka Zulu. Nani? Chaka Zulu. Chaka Zulu. Nani kat. Banane. So quand il a yebi bangote. On est mutuako beta li sola Karine moi mukete. Mais mutuako beta moi li sola Karine les a gracité mon papa nana Karine. Yo ça formation accélérée le quoi nga. Sur le monde le MSO le ba MSO finga Karine parce que on normal pas banana. Ah c'est normal. Et ça le quoi on a boma mwinde écoute. Nandaka Karine ando matete Karine a yeba pour na GL. So GL était M sur le Simba Mikode. Na vie qui danseuse de Simbate. Et Simbate avant telenga na bolemba bonda ko fanda te studio te le lot félicitations de na lobby le lot comme filmer nda quoi azungu lo mona funa kuna komika ake soka zonga ake na zomoni complexe tango zo betela nda ko na ke bazala jena bandaka bongo kala netinga jambe bandaka chambre salon na futela ka na cuisine salle de na kati ja kala o mona ka na le cabino ne ka c'est kisika kikala na yonde kisika na ba yango wana tala sigodi. J'ai vu votre mokonzi, tu as vraiment la souka, na habité. Pour la ligne Maramboyo, maman Charlotte a commencé à mon Maramboyo. Et il y a plus de témoignages, il y a pas mal. Mais tu as commencé maman Charlotte a commencé à mon chroniqueuse. Ah, il y a. Pour la ligne, beaucoup tu peux ça respect na moi na star azak, maman star azak star. Bossa nyo so bossa. Et longola ma Charlotte qui ma Charlotte. Et longola était serviteur dédié. A otika la ka bon, pouvez pas attendre répondre de binote. Bossa la banalise bana balia na fête. Balia na Noël. Beaucoup plus c'est bien. Est-ce que Moutoune tu mourras au fin maman Charlotte? Ah, ils ont une éducation au outil na on ndaku na bino. Net ba moura maman non ya no bisa moura ngana finga maman moura te na ko finga maman tabota jeune garçon jeune garçon na bino jeune garçon. Tantine moura. Déjà garçon ça bien. Tantine moura. Ça bien déjà garçon. Aboti déjà mutu o na kata muki na ko finga te mais na zo lo badege. Soko sala analyse bien, asala analyse te ya maman ko bota yi. Ndenga bimana chichi. Ndinga tambo abimana cheche maman moura tele mana cheche maman nanga yeba butu ba camarade moura ndemi bali na yi taka moura yimo alinga sofa na place mona maman bonta ko mo ka soni jour avec ngali solo nanga na ko ko na place mona maman biso to personne tele bane ba camarade nanga ba bien solo bien on a lingate on a kima mbango ko vanda pa ko na bango parce que aime soit vanda bon ko beta li solo maman ko tuté yo ko te loka bongo bon ezana onka bongo les oiseaux de même plumage talaka maman bota pédé siko mwana za pédé opesa mwana no conseil za pédé mwana pas doso po no bimana ba camarade nanga ba mi ba le conseil to opesa mwana za yo ba osaka potanage yango ba chroniqueur belé to za na YouTube oyo basa na makambo lo ba comprendre biso ça ba chronique bo yamba pe ba ministère minene osu ba ministère bino actuellement bino komanga bino na terrain net nga simbela nga mikoti pona yamba mu siko bino pe ba bina filé baza ba vibrateur ba net bozala za bokenda ko yamba bango pese. Voilà ma question tout na bangote. Ma question comment maman Charlotte. Eh Nzambe. Tala, jamais. Monique formé ka question la passer. Net mutu va faire en posant question net ni. Est-ce qu'il y a yamba banana? Yeta na site ne faut ba yamba ka. Yo yamba net bon na fait ça en ta basarato là. Moi intellectualisme les aso bien yamba mutu ko yamba tel. Ba les questions lelo mon atengelo en classe malgré qui pédé na ya propre. Et ça le quoi yamba moura te. Tout mon aso yamba le plateau pamba baby. Bah de comment comprendre na lelo liboso na moi ron voyez mbaka pe batu même ata tout le monde ata mona na pe grâce te moi malgré mususu bangi tembo zo ko embrouiller station ba drink mama nanga mutu mukisa makambo na yo ka jeune fille pande ko na yo nini no ko bo maka ba ko makasi pande ko na tatani na mama nini kasi mama mo Karim te mama solo Karim te mukana mele biso nyoso ko na ngai nde na kati ya libote ya Karim ko diza grâce te mo bango te bon na yebi bango te leketo yebi ete les que tu t'en as le que tu biso soba na Karim ta sala biso Karim mais mingi yo lo bien ndeko na yo na libota Karim ka grâce te te nabi na bota na ba place bon bazaka grâce place nani grâce à ça voilà to comme na suka ya émission na biso na yebité ceux qui ya ko baki Césali na yebité di lobani ko baki sapo j'espère que na technique na ya bas na linga to na suka lobani ko baki sana ba yebalanda kiyo na ba yepe oyo ba ko attaquer comme maman Charlotte na yebité message ni noko pesa bango ya sikezate to sito messana ba mafinga na sito messana ma Charlotte ça messana bo continuer pour bana bali pa ma Charlotte à cause amuyini na binote on pesa bino pe droit de réponse te pas za maman a otala ke bana na Afrique ba souffrir ma place nyoso pe yomto yana ngwa ba mafinga nyoso ba finga ma Charlotte à cause na yo yomto fungola kanzela te na fungola kanzela mais na kanga ke mo déjà pour déjà yimo ba limbisela parce que ndé lungi pa na ngeke pa ivete mutu siko tambole pa ba na siko mutu siko aza en
ya makambo wana nyonso te eza ya Myriam demo ya makasi oyo mpena amvutaka biso tofinga bamasha to eza ye nga sikoyo nakima na ngai maboko pembe Janvier Mokonzi maboko pembe. Merci Janvier Mokonzi maboko pembe. Janvier Mokonzi nanga toka bonanga na yo mais elo moyi nga siko. Et ça la koni ntango mona ka René Abiri mutu na Zambé pasteur. Bon et ça la nga penza bien makasi. So pena grâce wana za solo penza ka René Abiri pasteur. Et oza bien nga pena na camarade nga za pasteur. Isa nga bien na pesa ba témoignage pena que te pasteur wana camarade nga. Parole de Dieu, bah négligera tout. Où ils a quatre na ils sont monés M Sunza Mintabendi. C'est bien M Super un jour Penzamba Robinga a chanté. Ninga Bindara René. M Super parti per René a dit au monde appelé que j'avais le lopé. Nani kuna prophète. Et aux alabis. Et aux alabis bah youtubeur ils sont là bah youtubeurs. Nous sommes comment on vient comme Musala Nzambe. Comment le gabo qui memasu qui baisse na Musala Nzambe. Kuna ne beaucoup. Nzamba linga buzo bate quatre na le samba. Merci Janvier Wata Mokonzi ba dédicace na yo na ba balandaki yo na numéro de téléphone et ça la vraiment bien. Ouais ba numéro de téléphone na plus 243 89 50 53 549 89 50 53 549. Vous qui a plus 243 89 50 53 549. On a numéro Janvier Wata Mokonzi mwana ba maman batutu obulinga kanga Janvier Wata ya uli Michel Kodamboka maman Brésil beaucoup maman sociale l'équipe tout na Lyon Mama Dona Bercy malgré Kimanzo Kumbangu Mbumbangu Jordan Fonseca super player Europe Guy Basket Mokonzi double continent na bosani susute venangai Nixon boutique ba Nixon Guy Bokopo le coup d'air attaqué wala peza ba vina nga ya kati na ndinga forme na bosente c'est que panda garçon plein allemand na yebi ke babona ne yango ba maître Dadi Bigis ba maître Louro olympique ba maître Zeti Balebele ba maître Mika Mongo ba tutu obolinga Janvier Wata Mokonzi mwana ba mama naza toujours wana soda mboka soda mapinga soda Karim Mokonzi la baronne soda héritier Wata Totorine ya tembe plus que ya tembe ngayeyo na tiso nazana bino na maboko seul contre tous. Merci. Merci Janvier Wata nangaki na bossa na vraiment bande ko comprendre ngai ya et yeka siko ne na vani na ta téléphone ngai na mutu pe question on payer Janvier Wata na landaki émission moko comme on est Kima Albert Sembela qui Karim Mokonzi de Pango Sarato la témoin Angelica Angelica Nandea mabete. Yaza fimo bo, mo ba fi basala ba mafia. Les skukaba. Yaza bo. Usomela Karim Lopang. Ah, abi Sarato la témoin. Est-ce que Sarato la pandimion? Andimion. Mona mikanda. Na auto ça na épée émission alo mona mikanda. Omoni Karim na bomba lote Karim so sombele Lopang la visibilité. Mobali azola kisa. Kiti azola kisa. Mbeto azola kisa. Elamba azola kisa bo siko Lopang. Angelique na mbongo yo za ndako vana yo banda ku nyonso yo vana za banda ku bapesa ko tongela bato otonge so sisiali osinara contrat yo na ebisa ki mama lufu pardon yo na âge no zo créer kara ba base okoboko la bana obota tata wana te na âge na yo âge ya ménopause na âge na yo ba sentaka yo tala niveau ya mama mukolo bongo tolingi na biso yote na buzoba na biso yeba yo pena tolingi yo ta mama mukulu tolingi yo te yo tolingi yote mamu kuli opena tolingi yote na buzoba na biso tolingi na biso te mamu kuli oh wakata sonite merci Janvier Wata ezaki enregistré là nous allons voir satana YouTube yo yaka lokaba maman Brésil beaucoup maman sociale lokaba ya Michel Kodamboka ba mécène mais comment be YouTubeuse mama nanga Bakambo bebia Zamba Gota merci Janvier Wata na otikelo maloba pona ye na suka na siste na désannoncé kaka émission natikelo maloba pona Angelica na suka vraiment merci na bayenyo so balandaki biso na Sarato la TV merci pour na fidèle pe confiance pour pesa biso na musala o émission na bino bolinga mingi vérité ya lelo to suki awa ezalaki bongo Janvier Wata Mokonzi na micro na ngai pe moi na suka ya bamuke nyonso na zalaki wana pour na ba question na ngai vraiment merci na bino pe oyo botala ka biso bo partager ka émission na ba sino bo partager émission elongo na ngai bo zala wana vraiment na conseil bino toujours musala tozolu wakati opération sponsor yaka na émission vérité tola ta t-shirt na yo
totia bandi na banderole na sima na biso ekozala vraiment kitoko. Je dis un grand merci na maître VK Diebo esprit libre babi maître avocat na ngamoko avocat ya Barbas ototombe otokoloba lelo eleka otokoloba lobby pourquoi pas na babi makosi setimanga junior kayembe Cisco Tumba wetu na posani pe lisusu te fiston mukuta wanzambi mwana ya walesa ya solo pourquoi pas na fiston mavinga ngaye Brinto balobi Brinto de la jeune patron Brinto de la jeune patron mwana mokonzi ya solo mwana mokonzi zaka mokonzi $1000 c'est quoi chez yo babi kalatebo za sponsor asika Brinto de la mwana mokonzi jeune patron talaka yo babi bisolo za na cours la bosani pété marque babi Beni marque babi kalatebo bando mona ba émission yo sera pour la ba veste wana ba sponsor baroya merci sponsor yo pour linyo ya na émission yo kotaka déjà porte za grande ouvert numéro za wana ti benga j'avais wata plateau za pona yo ata pona 2 minutes expliquer penza bon nande mabete bon yepena na occupé na nga suyete sa maman mukuli Angelica nande mabete oeza buzoba na biso lingi banda bino boya ba messe luka ba ya uli musheni ba maman Brazil bokomba mais lelo to kototi na monde ya YouTube okuma pe muta ba base omoni kari na ndenga mabete mutu to ebi kari ata sombi lipa parce que ata lutu ala kisaka parce le pango ngo na mikanda nini yaka na mikanda pesa ngonga janté tout monde yo monanu escroquerie ya bata mapango le pango pour nana bimisa ba vérité musute yo mto lo kwa Satan YouTube ezande yo Angelica tobona biso na buzoba na biso lingi banda tobona biso yo kene no pa Amérique kuna kene no pa Amérique kuna tikela biso Karim Mokonza sala onini abomela onani muso lingi yo te batika esa bloka yo te tika ya lingi na yo te mutongo bo finga bo betala lisolo banda lelo akipa kabino te mena ngai get mbombo Mokonza mapinga bana Ituri migramba tolingi na biso yete ma mukolo âge ya ménopause âge ya ménopause vanda bokola bano bota tata karina obota bongo te solingo benga janvier wata mokonzi plus 243 89 50 53 549 wana penda bozui janvier wata soda ya la baronne soda ba chinois bana mamba papé femi mère na somira janvier talanga penza bien papé femi botalanga na komi posa komata na oki pena posa komata papé femi bosalaka bolamu esalanga pe bien epesanga pe susu makambo yango ba chinois bana mambo bosala pe ka bolamu yango j'avais wata na bino ye on lâchera pas l'affaire na cédé makambo te na esi bino ke so beti na beti pour nga formation accélérée ya Karim Mokonzi nde na bisa ba masa na bi te charge fo botiki langa celle contre tous bisous